de carrière, groupe on était première édition trophée moi na mboka bazala kiwana babeti na Fiat babeti na ba Yusundu ba Self Keita ba Magic System lelo to monete culture pe bokoko et mati ba jeune o ba utaki na paroisse Saint Gabriel to so la bongo ndeko patu mananga akolimbola biso abete biso histoire ya balembili ndeko patu mbote ndeko mbote kumutula pwe sia pena esengo mingi na bana nyosa balembi to bibetela no maboko Professeur aloba lokola moko pe mokambi ya balembili lelo moko sepela bongo mibutu mais na misato 23 ans de carrière ya groupe Balembili international ndeko patu betela sono le solo ya groupe on a mo bokuse bale e wuti wapi e bandi wapi pe lelo bozali wapi malo bomboka yo. Merci kumutula Balembili e wuti bongo na paroisse Saint Gabriel na Yolo to bandaki yango lokola bakisi to pe ba noiriti misupe to zaki na bango babala misupe bakena bamboka bapaya mais o biso to zaki na souci wana e banaki kaka lokola lisano Continue. Tant tozo beta bongo ba challenge ya balé na kati ya paroisse et puis na niveau ya doyenné de tozo beta wana na période wana mo bazaki formateur na biso zaki bongo ya mulumba monga eza yanga moza image ya TVT yanga moko ba yé na paroisse et zaki formateur na biso à chaque fois tant tozo beta bima be ba champion na doyenné na niveau diocèse. Alors, totali na baninga nde tozalaki ezaki bongo mobile no Brice Mandia timpe utesa la tena pour vous non c'est la bakata qui tozalaki on est formé mais tant to kutala biso misa ngai bato mananga kumutula komona na tolobi c'est bon non ça t'a dit est-ce que nous créer c'est bon mais balé na biso na libanda to betaka et nous na mongo te ezaka na za ku na mona ya balé l'autre merci madame. Et puis, avant de la répétition, mingi na ba nzembo ya mboka wana ye kuta zate wana nga tozolo belango ngana ndeko nanga Brice Mandia tolobi ndeko Platini za makasi na ba nzembo ya mboka pona biso tomoni ye mtazala leader na biso to bete na kumutula maboko wala kumutula ya balembili kumutula ya balembili wana ye kuta yebite biso tozo bete lisulu tolobi seke bongo pene osabe lo wa ya zape makasi na munonga mboka na bango ye ntomoni akama biso azala bongo leader bo biso tozala bongo ba cofondateur nde répétition liboso na ye bango ndenge to bandaka yango mbonda o to bandaka to betela liboso bon ezaka mbonda chorale tozwi mbonda chorale mwana tanga kombo ezaki te tozwi yango na kati ya Saint Gabriel toye nango na Avenue Lukeni
nde to bandi répétition kaka ya liboso kaka na balabala boye na ebisi yo plein ya kosakana te ba mama ba papa ba sepela na ndenge kosakana te et puis pona koloba ke o ba pesa biso pe chance no ba lingaka ba sepela na biso ona otanga ba kombo siko pe ya sonam mama ya ndeko na biso kumutula pe ya sonam et puis na papa Nzoi bango pena nde bayambaka biso na veni Lukeni babi bala to fungolele bino motema bosa la groupe na bino ekende mosika donc à travers bango nene bayambaka biso na avenue Lukeni numéro 7 nde komaka siège na biso ba artiste R nyonso to bandaka kozalana et puis toye kozwa pe ba artiste msusu bazaka bambui banisha na bana msupe ya clan bazalaka na lokwa ba Betty ba Laetitia bana ba Diamant bazalaka pena mo ebele na bandeko msusu nde to bana balembili ndule na biso ya liboso oto beta ezalaka bongo na yebango ezalaka le 1er décembre to beta ngo bongo na Mukoko na Mombele ezalaka centre moko ezalaka na cadre ya journée internationale ya lutte contre le sida nde to kendaka ba pesa biso ba polo pona biso to sepelaka na ndenge kosakana te domoni sorti na biso liboso to ke beta boy bakabela biso ba polo c'est que musalongo pena eza na considération eza na sens donc ba pesa biso ba polo to so na biso cachete mais pona biso ezaka sengo na biso o to mona ke loko wana de nde to bandaki on aller wana ezaki bien et puis ya mibale biso mo pe to koma ko solliciter pour to beta na ba place surtout ba fête ya ba mariage ba matanga to bane pena ko solliciter ko beto be activité mo eza na paroisse to kei pe to beti vraiment na période wana vraiment to zalaka tellement sollicité puis ba te belé ba pesa biso chance wana ya ko émerger côté balé même na niveau ya paroisse donc ba to mingi ba lingaka biso et puis groupe ko ko la ti lelo to kokisi 23 ans dans Matando mingi ndeko partout tolingi toza mama moke teba na moment wana un groupe ezaki na ba inane ba danseur ni pena bazaki na équipe de danse autour de ba kotibwe bato ba ko sepela on a danse ozongi sabiso pe na percussion et ba batteur nan bazalaki wana ozongi sabiso pe na chant et bon on a danse comme ba danseuse pe o pena bazalaki na bino na bandeli wana ekozama na oui neti côté ba danseuse tozalaka na Anisha tozalaka na Mbui tozalaka na Kanku tozalaka na Dada tozalaka na Betty tozalaka na Diamant tozalaka na Renate ayaki ko intégrer po bango nyonso wana bazalaka bautaka na Misha donc bayaki wana ezalaka ba danseuse ba danseur tozalaka bongo na Yannick Ntula oyo aza na mboka bapaya sikoyo bon mususu bakomo mususu ba Cédric Mwanangele Cédric Mwanangele Baside bango nyonso wana bazalaki et puis na sima ezalaka pena ba opesi mbwa boye ozomona pena ko donc ba batteur ya solo pena to beta Brice Mandiango asimbi solo wana donc tant azo beta yo mo lobi likamba mibali pena ezali yao donc ba comment mususu evoya sima mais tozali vraiment équipe moko solide oyo pena to tombolaki nkita pena ndenge mo kumutulo ba nkita ekolo pena donc ya bikolo nyonso na période wana donc ezali vraiment bon wana peza to beteli ndeko patu maboko makasi moko pe ya ba doyen o bazali penza boko parmi ba oyo ancien ya balembili ndeko trésor ebele azana biso awa ndeko trésor ebele ko pousse na to yo kapé tango zo telema to beteli pe maboko makasi ndeko trésor ebele ye pa kopesa biso mwa lisolo na ye moke yo tango yaki groupe balembili oyaki balembili nini esalaki yo te yo ya balembili nani alukaki yo okomaki okutaki mpe banani na kati ya mbili tango yo yaki Bondombo, on attend la balembili na kutaki équipe complète bechoka basalaki baside mosengo Aristote ba Dede Miondo ba Renate Nduka ba équipe ezaki une équipe ya munene ezaki wana ezaki tembe soza batteur sobe na mbili faut ça la batteur so batteur te obeta te
ba batteur bazalaki bana beta muna makasi aussi oza batteur était le kiri wana ezali nganga wana boya te Patou Mananga bazalaki quand accompagnateur ya Balembili Patou Mananga azalaki John état-major bazalaki Mbenga Toto azalaki Jonathan Kataku azalaki ba batteur ba sima na biso ba batteur to ngana kuta Patou Mananga na kuta Brice bazalaki déjà wana donc tout le été Balembili bazalaki lokola na deux percussionnistes Patou Mananga Brice Mandiangu alenga troisième accompagnateur na yakoya tona le roi 3 siko toka comme moment babenga ko CBS wana eutaki wapi CBS eutaki na nini ke moko tokendaki na chaîne ya CBS na fonga misika na ville yo kendaka batteur ngamo na kenda kuna nini sala ki okende mo parce que bo kutaki bozaki misatu tendo na sana elo sala na kende ko se présenter ba batteur musu bazaki te ezaki musana na ngai bo c'est vrai comme ba batteur comme boîtier yebi kama mouvement ndenge zalaka bon etikala na ministre ça na ngai moko nde nakenda ko défendre bandeko na ngai ya bakatambonda na makambo tosala na CBS na beta mbunda fonga moko donc place na bapesa nga kombo dans CBS donc comment on utaki na CBS na listo kenda wana zalaka batteur ngamo na beta mbunda donc bapesa nga CBS ba trophée na ngi utande wana à partir on a des tilelo na zara trésor que coule ebele na ministre na comme chanteur ya Balembili donc na za polyvalent c'est quoi le trésor le pour comme chanteur na Balembili meilleur souvenir na yo ya kati mbili zani lo ni ya malamu o tika na Balembili pe likamuni ya mabe au moins na kati Balembili pa tezo une émission ba ndiko ko la bino ba ndiko ba yeba penda les solo ya Balembili pour mbate vous allez parmi ba artiste ba jeune artiste o ba côté si folklore ba memi penza mozindo ya ballet na kati RDC et tous allez wana pona ko honorer bino pona 23 ans na bino tout parce que meilleur souvenir ni trésor et belton mo kalobité pona mosala on a ça souvenir malamu na tika na yango mais comment pas mabe salanga likambo selo yo malobomboka bon na Balembili babiso aussi na Balembili musika ti de comme lelo tous ba doyen za mouvement na biso to messé na ngona passe na bisengo to zalaki mais to sape na ba témoignage ba moni pour biso bazalaki tant biso ndo beta mbonda bayaki ko soutenir biso ya manager ya mouvement bayaki ko pesa so ba biloko ba sardine ba kwanga ba nito kota ba mati na ba mombele na banguya pour le to ça vraiment clip na biso salaka ya Balembili na moni production attends mingi wana ndeko Olivier zo na kutumbaka na talato zela bati la biso penza moi mon papa kitoko amali les amis kitoko et to singa na ndeko Olivier après ça solo wimbo ya ekutumbaka ya Balembili en attendant to zo penza mon papa mali babo ngisa biso technique bon kitoko le soko leka po ete to ko ba penza ma naka mabiso ya so ba ndeko na rappeler bino so vous allez penza na équipe complet ya Balembili international pona ko sabino boy ba ete et soki nzamba lola sungi tant musu bandeko kino décembre ba otika mabele ya kisasa pona okende ko se produit na mboka bapaya na banzi na ngongo na koloba to bena na ngwe makasi pa mate invitation c'est yaki wala les amis cacher moi mabo beto na mabo pona je sais na audio c'est ça so le yembo ya kutumbaka bongo to kozonga yenga embwa kamoko embwa kamibale embwa kamisato tusaka ko boaza kaka ndenge wana tozokoba na bana Balembili international to bete 23 ans de carrière bazali bilenge oyo basali ete culture na biso penza ekende liboso ekende likolo et ndeko tozeki to kina malopa na yo to lobi sikoyo moi pas ni côté la bino na Balembili mais souvenir ni ya mabe obozaka na ngota souvenir kamwe pesa biso penza pas ce qui ezali repe koloba bongo tokoba na bali komuso malomboka trésor CBS bon ngai na souvenir ebele ya Balembili tomo la molo laka tozana bino na souvenir ya Balembili ebele ya bien ba souvenir ya Balembili ekipa na nga trop de la tisiki dalo wa mayaka na loketo lelo ozalaka pe na sengo babenga pe na artiste traditionnel oui zaka na sengo parce que na lingi musala na nga ya art banda na za mona muketi leo na komi boye mkolo donc na saka na musala na nga na lingi ngo trop batono mitoloti na ngoma makasi okay na zebe na pamba doyenne baza awa ndiko rena telenduka ayana no peto yoka epi mwa muke et pas mbete sono lisolo ya ba danseuse ndiko rena telenduka yo tango ya ki Balembili lokola danseuse
Mathieu Zalipe parmi ma doyenne, on va la Balembili qui ont 23 ans de carrière. Renate Nduka, bete la sautant yo yakimbili, kutaki banani, bayamba ki boni boni, benda penza moi ne futu yo papa malamu, on va mukayo. Bondo Pierre. Ngata on a yaki Balembili, na yaki okuta ba konzina ngai, ba trezege, ba patou, ba danseuse na yaki okuta ba mbui, na ba kanku. On a eu remplacé bango nde to komi 5 personnes. Oyo ko mabino mitano. Siko musala obaki na Balembili. Kino lelo Renate Nduka to moni to yoki na Balembili ozaki na mwana moke makasi. Ba souvenir ni ya malamu za na Balembili. Ba souvenir eza ebele. Eza kutu yo lobela te eza ya ebele koleka. Ya ebele koleka. Kasi yo to moni soki ba to batela musique moderne et ozaki ba promotion de ba dekolo ba BBC ba cuisse de poulet bah pourquoi la suite na Miko City bon to ko kita moi ba Linda wana maison mère peut pas battre week manager no moni production o ya tika biso azala ki pe bongo manager ya Weranson to pese pe mbote et pas ya Weranson na zola na biso et presque ba production belé Wera va bete za na ba grand hôtel ya ki Balembili wando za toujours to même na ba grand hôtel na ba même ligne na ba salon bisika belé o Wera zala ki Balembili bozala ki toujours wana présent. Et kasi nous allons qui complexer tout le monde a été banni comme ça au bina que pas ouïra danser c'est pas ouïra yo la musique traditionnelle et ça qui peut sonité to peut ou envier banni comme on au bina la maison mère la quartier la tena BCBG à l'époque puis ninga kauti kala na rafia est-ce que oyamba ki ngoboni fane ko mona mpupe na bon na via qui te mais eza musala biso nyonso to sala ndenge ba ngomba bina na musique moderne ndenge pe na pona mboka mutu na mutu azaka na choix na ye toi na ba mutu na mutu azaka na choix na ye wa poni musique moderne ki nga lokola mama na nga abanda ko bina musique ya mboka abanda ko bina ngo nga pe tango nazaki mwa mukie na banda ko yebisa ngo nde sala ke na kota tant na koti pe yango na sepeli nango Renate 23 ans na Balembili 23 ans na Balembili Renate yo pe 23 ans na Balembili ozali chef ten ya Balembili siko ndengo yamba ka baninga mususu ba koya na groupe parce que façon ko yamba bango ozala raboyi na baninga et bayaka moni danser za utinda kwa yina Balembili akuti yo chef ten est-ce que ça facile ya ko yamba bango ndenge ni bosola rabo collaboration ile kaka ndenge nini selon yo na ba danseuse mususu bayaka kokuta bon ile karna ngo bien po parce que so tie muninga mutema mabe c'est que yo poza mutema mabe ataka muninga mutema mabe na musala te poza mutema polele ta muninga ye parce que yo po ke liboso bobeta gali bakuta ta mususu babike bino ba chef ten to ba danseuse mususu azoya to mususu danseuse mususu va comprendre bien te amona ta mususu ndezo finaye bene bakoko so selon yo e pa na yo na Balembili makambo ne yaka to yaka te soki yaka nini ole kaka yango ndenge nini o maîtriser yango bo ba découvrir kabola expérience oza nango 23 ans na musique o ya mbonda bayi ba pe ndenge nini otambola na bandeko to pesi malo pa na yo on a beau ite place nyonso to zali libako ezalaka même na kati église libako ezalaka pasteur pa ko betio libako mondimi pa ko betio libako sika na so libako ezalaka mais faut zaka na mutema munene mutema munene to beti maboko pona Renate Nduka bali wazolanda belé et balobi te senza mbasungi bo si ça fait année ati bozo de malibanda et surtout le bitolo ba penza ba ma danseuse ya Balembili 23 ans tout le monde a déjà que même des compatoires za wana soki balobi atala tout le monde a déjà monté au mérité 23 ans so za ndeko mo otamola malamu comportement za malamu c'est que 23 ans déjà parmi bato ba kozala biso na libanda ya mboka kasi ndeko Renate lelo za ba pe sous chance Canada Topé France, Okozonga, Topé Boni, c'est long carrière. Par le mboka na yibisa na bisoza motema. Tozo yoka. Et mon amutaza na consentiment na ye. Ngito yoka o uti na motema. Pas ndeko bazolanda yo ha. Ba da seze belé bazolanda. Ba leader e belé bazolanda yo. Topé sipe fali pour pambote na ndenga za ko matsa pe culture na biso. Na elo bazo tout ça na ndeko Renate. Topé si évidemment ka konsopa matezali culture ha. Topé te pe fali pour maboko matasa. Il y a un mécène, un producteur, ou azotombola penza culture, to pesi longonya, pe Renel kwa susu pembe bamunya mapazo landanga et to pesi nomboti na kita ya ekolo. Renate malomboka yo. Lelo Renate États-Unis, Renate na France, pona yo moko. Okende ko sala musalo zongi, to kene na oluki na makamno mususu libala to pe boni. Ande wa Holanda. Merci kumutula na kiaso tuningai. Eza musala. Eza musala. Biso to ke musala. Poto zonga. Pour marcher mususu ya tokende to
Donc, c'est pour la partie, c'est le soir, boula, quand même, soir, ah, ma soeur, la qui est pour tomber la mort, tout la mouisse, la qui minanga. Selon yo, conseil européen, ça va. Conseil européen, bango ka ezaka ke boso kimi kuno zande côté kasi parce que musala mutemema ki okuna soko kimi soit to kimi bakangi yo bazongi sur moi te ko sali perte mbala sima so voyage misusu e ma ba tia ezate parce que okimaki to beti mabo bakasi ok wana toyoki selon Renate ndengi alobi lelo 23 ala balembili mbili oyo kotaka mbili oyebaka te lelo omoni moto wana eza ya kokita to ezomataka ka selo oyo eza ya mataka parce que mbili eza 100% to betaka partout non na mona bale mako te beta lokola bale mbili ah to beti mabo tokomi kokabwana yo poto so apesa lisango na baleko mosusu e bandeko bakolanda belebele bambote na Renate Nduka opesi na banani e soki poza pe na numéro ya téléphone moni kopesa bandeko balingaka yo basepelaka na Renate Nduka baopi kobenga yo mpona kopesa batoli profite pe et opesa bango numéro na bambote mutula napesi bandeko na nga nyonso baza na poto mbote napesi Brice ebengo mbote napesi ba mama na nga bautaki États-Unis na France napesi bango mbote na ba cadeau bayelaki biso esali biso penda bien nayebi ke bokolemba biso te bokotika pe biso te biso pe tokolemba bino te tokotika bino te bato nyonso balikaka balembili na kin na bapoto na pays étranger topesi bino nyonso mbote napesi bana na nga nyonso mbote napesi mama na ngai Zele Mbonda napesi mbote mingi avant de passer de doyen musu c'est bon tozong et pas partout mananga oine za devenir invité d'honneur na biso to sukana ye to koyamba ndeko Dede Miongo bon tout le monde mon équipe ya Toloni et azaki parmi artistes liboso bande ko simba nguma moto na balembili donc Dede Miongo mbote ndeko mbote kumutula yo sali combien d'années na balembili ah nombre d'années au balembili sali on appelle la sali ah to beti maboko premier spectacle na nous na balembili au mataka na mutuka sala sinon c'est souvenir sous makasi eza oyo ndeko le pato choloba eza ya premier spectacle et tout première sortie au balembili ça qui a Asbel Asbel est comme les sapinga ya Baramasida kaka donc premier spectacle ya wala ISF ASF OK OK zaki na management na nani wana production ya El Toula OK on appelle ce mot en passant vraiment El Toula grand frère ya solo ya bien wando sunga biso tango production ya ki bobetaka na matanga bobetaka na ba fête siko production munene ya ko na sengo na mino zalaki ni esengo na biso zaki tozali na esengo makasi comme to la komona ke jeune ballet to ballet mo ebote misika to beta spectacle oyo epesaki biso e matia biso likola podium to bato bazotala biso boy bato ba féliciter biso makasi epesa biso esengo makasi donc c'est un peu ça Dede Miongo époque bino osalaki musique au traditionnel ballet est-ce que bozalaki bena na posa ya mbongo lokwa ba artiste o bazalelo to pe na posa ya ko envier Nzonzing lokola ba artiste o ba osala lelo oyebisa biso penza moment na bino bone ko gérer musala bino bone comme tu là je pense que moment on a tout ba balé belé hein ba balé belé ba balé rumba ya banini na biso ba mpe mboti moja ba tunya stoala na biso to no sala musala ya balé na passion hein to zongo pena na cœur on a zoya na ocho mbongo liboso te mais na yepo ça musala na apprendre et puis na pesa le meilleur oni na zala ngo donc biso za ki ndingo to tshai no ko so mbongo liboso te to so tshai mbongo liboso au mona ke o avancer te maintenant phénomène comme ba Nzonzing mon artiste moko za na 5 6 groupes 7 groupes et pendant le temps que artiste wazo gérer na no carrière na ye o soutenir makambo ngo to bezaka mwa mbau mpiaka et conjoncture na msumbongo ezate na mboka soutien pe ezate pour la musique traditionnelle tonine o gérer on to pe conseil ko pesa tant que professionnel la musala o bon la phénomène oyo logo Nzonzing oyo bon nga mona ngo logo la mutu mo aza fidélité na groupe na ya nga gérer ngo ni wana mutu aza fidélité to mona ngo même na réalité oyo likala na ba vie oyo to likala no to passa ngo so za la mwasi moko faut que la mwasi moko
so ça la société telle faut que la société là ils ont que oui a obini na balé o que so bini na balé o kuna obini sous na balé kuna donc là ça déjà que muto aza fidélité na groupe na eto na kambo azo ça donc c'est un peu ça ngani na gérera un phénomène nzonding mais le de na balé mbili international surtout bete ba meilleur souvenir na yo ni pe et pas sinon na katia on sala na yo ezani ni pour te partager pe expérience wana ba de ko Rolanda meilleur souvenir na ngeza éducation malamu on a zona kata balé éducation malamu c'est-à-dire balé éducanga tout qui ba jeune tout qui ba et ba soldat guerrier azali pour la kati Blanchard Massamba mbote ndeko mbote kumutula mbote vraiment to yambi yo Blanchard Massamba 23 ans de carrière Blanchard na yambi ki balembili ngai moko balembili oyebela ki ngo wapi mona ki ngo wapi et betana le solong nini sala ki openda o yawana mayeba ki ngo na kati ya paroisse le roi biso tout ozaba na paroisse mayeba ki na kati ya paroisse le roi pena zaki korishe zaki pe koriste na choral nini wana akoral lisanga to pesi bande ko so lisanga mbote yango to lingai ko tika mungungu evanda bongo te yango to yaki to sala ngo na kati ya balembili le ba ndeko Blanchard Massamba 23 ans et ba souvenir nini ya malamu tika nango pona balembili ba souvenir na nga ya malamu ezali na balembili ba conseil otondo yoka to ya président Moni o pe ya mokonzi biso kumuntu la bando pesa biso yango nga na tika na yango ndi ba souvenir na nga lelo ça la complexité comme on a mususu ba mise mususu ba beta ka musique moderne bino bozo beta la tradition est-ce que ça la kaondi nini esala ngelo te po nga ngai na ponaka o nga na zo sala siko donc ego sala ngai lo te mbilo yo baka na époque wana kino lelo zali selon Blanchard Massamba suko lo bipenda o mitala ezaya ko kita to bozo mata mbilo nga na yebaka ezaka show pende ya show ezaka show na ba époque moko ezaka show l'époque mususu ya ko sala biso mwa mawa mwa bandeko tozaka na bango batikaka biso biso pe tokoka kolala te lokola tozalaka kaka nde tobeta pe kaka bandeko ngo pe baluli pe kaka baye ozongela biso wana Blanchard Massamba bandeko mususu bakendaka baye ozonga biso époque wana tonobenga ngo ndokizoba ngwangi sekona tobenga ngwangi tango tiki biso oui tonobenga ngwangi wana pamba souvenir ya pasi na kati ya groupe balembili siko ekoma ça plaisir nde tomo bandeko bakima biso bango mo bakoma ozongela seke bayebi ke awa balango za somo siko toyebi te na kati ya groupe ndenge tolobaka ba meilleur souvenir ezali ba mauvais souvenir ezali ka souvenir olobi ya pasi esalaki nini départ ya baninga mais kozonga na bango lelo boyambi bango ndenge nini bozala bango malamu est-ce que makambo wana nyonso tokende bien to ndenge nini toyamba bango kitoko tokenda bango kitoko bakoti na liga on a habité to bakokima mpe lisusu mais tozana bango kaka ndeko Blanchard to betona maboko mpona ndeko Blanchard eza moto bino moko et ndeko Blanchard na banzete tozali penza na équipe complète ya balembili lelo 23 ans wala biso nzamba sungi na biso fin de l'année aussi la te bozo libanda ya mboka et Blanchard lelo opportunité ya voyager balembili pesi opportunité wana batali par rapport ya 23 ans au Sali Blanchard Massamba na France Blanchard Massamba na États-Unis grâce ya balembili okende okozonga to opesa pena ngungi bai take eza musala na nga na sala musala yango na okini na ozonga okende koza musala na ngai to beteli Blanchard maboko ya bakanisa kwa bambote na bandeko pe bazolanda bazi belé na ngongo bazolanda bino en direct na radio Likia na ngonga oyo napesi camarade na Kembe place azali mbote
masala nga toyimba ne attaque wana bale mbili to simba yango na pesi pe mbote na masala nga gi loko attaque ma na e mbula na mupepe mbote pesi ozali na pesi mbote epa ya mwana nga lingaka mingi Emmanuel mbote ya to kitoko na pesi mbote epa motema na nga Piga Love. Mama Piga Love, bambote yango. Merci. Siko tozo pesa lisangu et pas ndeko Isaac qui est pas se présenter. Bon comment soizo ya pesi comme na yo pesi bambote na bandeko. Bon to susana ndeko partout et mananga pas matin to soana na batoyen na mo to soana ndeko trésor to soana ndeko partout, to soana ndeko Blanchard, to soana ndeko Dédé, ndeko Renate, ça femme ba plus ancien. To bossa peut-être état major hein, ndeko John Ekula pe to pesi penza mbote. Esika Azali